Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Maman et présente chez quoi lobby? C'est préféré la merveille être bien majuscule. L'homme de 6 bouteilles de marchandises, autrement dit choco 1000 euros. Votre artiste est gay chose pour. Abonnez-vous massivement à la chaîne ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One number one. Site internet, il y a solo. Information à vos amis. Suivez tous les news sportifs, artistiques, Actualité. Tous les artistes, les gars, l'information est vraie et originale. Pas de rumeur, on dit que le rumeur pousse les informations. Non, vous allez m'en solo. son na ABC One, ne zappez pas. Donc awa bamakama bien ya kitoko ezapana donc artiste na bino Zabilo mto koti au télémi. Hein? Dans au télémi. Koti na kati somo. ABC One, vous s'abonnez bien tout. Chaîne YouTube qui image est son est est-ce que vous comprenez mon lobby? Venez nombreux vous abonner. Abonnez-vous massivement. ABC One. ABC1. ABC One, ma solo de Kuna. Yamone Makam. Tu comprends, dans le but ABC One. Préfère la merveille à s'abonner. pour na yoka son ABC One. Top. lobby ABC One I loving you. ABC One. Top. Tokos. Thank you. Bande kobalandi émission découvrir nos artistes na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino tika ete kimia nzambe tata eyingela omabota mabino précisément ndenge bozomonanga awa naza vraiment na Gombe soki bozomona malamu na ye na studio epai wapi bamusicien moko chrétien oyo tokodécouvrir biso na bino na ye kosurprendre bango vraiment na kati ya travaux na bango nalingi ete tosola na bango po ete Nzambe pe akumbama ntango nalobaka émission oyo découvrir nos artistes nayambaka baartiste nyonso baartiste peintre baartiste bafootballeur donc oyo nyonso atangami aza artiste nde alekanaka awa batéatrologue bato nyonso yango nalobi ete todécouvrir biso na bino nde na nsima tokoyeba kosolola tika ete kabuya l'homme puissant akotia biso na kati tozwa vraiment bayembi wana bajeune talent baza vraiment na talent na bango makasi bongo tokosola penza ya mingi na bango odécouvrir bango kabuya toleka biso. Oh, salut l'artiste. Kama ndeli na surprise tena. Nala découvrir les artistes. Les gars na yebisa kibilo ke na yeba na ko surprendre artiste oyo en plein boulot na bango. Donc dans le bail qu'il faut vraiment la caméra ta pas au kimanga. Mais le la kati bango na Gombe. Ya mo la côté na bango. Bote la bilo vraiment. Bongo ça na place là tate. Ndeka na yebisaki bino te bandeko balandi vraiment na ye kokutana na baartiste po eza découvrons nos artistes. Alors lelo vraiment nga nalingana nga koloba tuba ou bien tout ce que les gens disent tuba plutôt et puis vraiment nga nadenosaka na nga bainsanité donc c'est vraiment mosala eza malamu te kosatendre te ke DS Lompinga akokita vraiment na caméraman puissant kabuya to ya kolukao soki toluki bango lelo parce que en tout cas nayoki son nalandi bango vraiment na télé moko ya Kinshasa 2 fois na B1 alors nalobaki fo naluka bango bazoki internet pour la nini bango balingi ka télé ya Kinshasa ok onde eza monde donc bato ebele bayebi vraiment secret no ya ba internet te yango wana nakotisa bango na monde Jay Maestro toye ipana yo boni santé Jay yo lingi ka biwa do lingi biso te tosali yo lingi bino makasi na chaîne ya biso locale ezosollicite biso bon ça va le quoi toye awe pa na bilo balanga nzembo vraiment tolingi to yoka nana bato bazolanda biso partout dans le monde pour eza ABC One TV donc ils ont vraiment en direct des États-Unis d'Amérique à part États-Unis na français na wapi Brazzaville partout dans le monde vraiment bazolanda ezata bato Kinshasa donc toyoka bino de quoi vous êtes capable pour Kinshasa endimi bino on va pasteur belé bazo benga biso peut te
ABC One TV en direct des États-Unis d'Amérique. Les bonbons, maman Chantal, Ayao. Donc, bah, on va appeler la studio aux États-Unis. Et tam solo komona bombale ya boss nanga azupe bino a produit bino pour l'accès na nous pour sala pour y faire chrétien le pour la vie. Merci beaucoup. Toujours vous êtes en plein travail. Toujours présenter bino boulot toujours en 4 studio en Lebomoni. Toujours préparé. Pour bénéficier d'un mot, toujours le matos à ce titre là. Là, juste kaka toujours le bas et sika wanande tolini tozala. Donc là, au bas de la croix de Jésus que nous voulons demeurer. Merci, suivez-nous. Oh, je sens ta présence, Jésus. Tango
moyaka okitaka opesaka posa motema bana na ye na présence na yo azalaka oyo mokili ekoki opesa biso te vraiment bandeko balandi otikala mokokela posa parce que bokozwa bango ndeka nalobaki bosabone massivement na ABC 1 TV nde awa vraiment bisika bilengi ezali donc bokose retrouver bokosepela bapaster bapoliticien batu ya lolenge na lolenge oyo bozalaka na bango vraiment posa bokozwa bango kasi bokoyoka miziki mpona yebi déjà bosi bokoti na bain bondi kolela desi bokataka biso te eza émission totalaka mpe ngonga mais tosona na bango mokie jay orchestre oyo ezali ya yo to boza lolenge nini spécifié pour bato bazolanda bayeba. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Je suis le président du groupe et puis au même moment on a un visionnaire pour m'aller me recevoir vision, donc c'est moi qui est le chef de l'orchestre. Ok, parce que tu as dit que tu as kati ya musala ya Nzambe surtout na lombo boye. Moi bikakata bizala kibele. Est-ce que yo déjà un producteur pour qu'on fasse ça bato besoin matoka kitoko nga vraiment na sepeli. Ya mona moni pour na ni biwa vraiment ils ont bino makasi. Mais si ko besoin vivre comment et puis boza ko évoluer le lengeni boza na siège, boza na producteur, boza sala ndengeni. Déjà, merci beaucoup pour la question. Tous en bas difficulté belé, encore plus tous en bas jeunes. Vraiment, na lisungi nzambe ka ande tous au bunda biso moko parce que tous en producteur té, tous en ko bunda ti studio ko travailler boyer c'est par nos propres moyens. Tous au bunda vraiment makasi. Yango tous en posa vraiment que ban nzambo bazolanda biso, s'ils peuvent nous soutenir de près comme de loin. Tous en posa lisungi na bango sur le plan financier surtout. Spirituel, moral par des conseils, mais beaucoup plus le finance de tous en pour faire avancer cette œuvre. Tous au bunda makasi siège et zapete, tous au bunda menangolo nzambe tous au tambola ninge tous ça. Mais yo za na mbongo, tous na finance, tous na siège tem, tous au kota studio à Gombe. Tous on a télé bato on a déjà que ça cher, so tout monde ngambe moto msako to studio mona makala ou bila bombe. Eza grâce, eza ngolo nzambe ndelo sala biso tozala. Les angolous juste quand tu as un baboy qui n'est pas mesquin mon simba motema habituel non je te permets quand même moya au sala ta titre mon dans studio nanga juste one eza contribution nanga ta naza mingi au pesote mais parce que tu chantes bien tu as des messages pour donner ya ko sala donc c'est la grâce de Dieu les olongo la biso bisika mususu mi biso bisiko tozali. Vraiment, bandeko balandinde kana yebisaki bino ke na lobi oza découvrons nos artistes. Alors tous les artistes ba Mike Kalambai bazali ba Aimé Kanu ba nani baza vraiment ebelé mais le lopé to moni Jay aye na molongo la bango akoti aza koyemba en tout cas vraiment bino mo bozo landa po oza radio teza ne télé bozo mona ndenge nini bosala eza vraiment ko salama. Il a plus besoin il y a bino ba oboza la bambongo na bino bato musu baza la bambongo na bango et vendre lango et beba kaka na mama makamoko boy soko soutenir Nzambe vraiment Nzambe akozanga te ko pambola yo kasi sikoyo toyo kanam parce que mingi bozali bayembi mingi a to koloba moi moke binonde boleka ebele po ite bato bayoka boy di peuple de Dieu baza partout dans le monde ko bazolanda biso plus ba abonné à ABC 1 TV. Donc on a vraiment boss nanga chanter la yao ako sepela pe ko kabilo po ya lobi mingi ya ngine ba monsieur chrétien mingi ya ngine ba pasteur po ite ba mpe baza mamba la Nzambe le temps oyoka parce que bo sali monze mo côté po ite ba anglophone pe ba yoka po musique na biso kaka awate ezala pe moi libanda ba to so balandi ba ba mo ako sepela mo loyembo moko ya ba to ba ko mo anglais lokola ba boss nanga ezate. Ouais banze mo ezali tout ça ce qu'on dit momoko le cola c'est des demandes les années mortes en anglais les alliés better is one day donc mieux est un jour au bas de la croix de Jésus. Tout ça la musique comme un groupe même ces alliés Angels Voice c'est en anglais ce qui veut dire la voix des anges. C'est quoi yo na Congo anglais Nzambe inspiré que en anglais que inspiration divine. Bon, en fait, ezali kombo oyo nazwaki ntango nazotanga Bible
Apocalypse, ange bazo adorer Nzambe du jour au lendemain. Moi aussi j'avais envie d'adorer Dieu, le rôle là-bas ange basa la rango. Et on a le baki groupe Oyo, on appelle ça encore la voix des anges. Mais comme j'aime l'anglais, ils allaient parmi les langues, on a sepé la langue, et on a embellir comme la voix des anges, Angels Voice. Quelque part, Baboti no baza ba anglophone te. Te Baboti no baza ba anglophone te. Ils sont tous des Congolais. Ok, merci. Bato bazola na biso bayoka bino. One day
parti na komaki na ngomba na se perdre ke na zana kinde de mission vraiment essayer kana kita bande ko na ngai vraiment no comment bo moni penza bana oyo bazo sala vraiment misala la bango malamu malamu alors ndeko batu bazo lando partout dans le monde ce que ben bazo yo moi nombre ce que zali umekala ko pesa bango bongo toko ba poto zo tambola pesa pona ngonga na ibiki batu bakolela deso kati pola ne maison de temps te kabu ya zo bisanga 2 minutes bona be moyena lexa ezate eza des temps pour batu bakotaka basomaka mo amega esengeli pe balanda pour basepe numéro la biso ezali plus 243 code RDC 82 23 29 916 plus 243 82 23 29 916 wana soko bengi ozanga moko et puis tokosolola sokoza na lisungi osunga biso comme tozosisite beaucoup aide na bino pour tout faire avancer message oyo parcourir partout dans le monde. Vraiment bandeko boza partout dans le monde Angola partout où vous êtes Queen la mienne on a le baraki osa yomoko oyo vraiment ozo soutenir ba émission yona princesse Florence Matondomido Olga Lompinga vraiment na pesi ba pour Antonio Sangolano bondia botarde bonoite bois festa poto comme ça ko kile vraiment na ba fête au mwana nzambe azobota ma ata ko Maria albina kongonde Yesu akobota mate pourquoi to koyeba yango vraiment bote mingi na yo pe direct c'est pour okoyi penza ya sika ba pour Antonio so bolela la musique bobengaka oyambela kabisa ba misie penza ya o bazobota masiko te bilo bolingo bayebana bango oyo oyoki bango papa na moni vraiment ni tuku ya bato oyo bazingi yo soki pe to koyeba bango moko apesa mwa kombo surtout nga vraiment na zaka fan ya ba mama pour na nga ko soutenir bilenge ba osala kasi vraiment na ko préférer na moi sinde aloba pour être na CP na ye femme émancipation c'est ça na katia libali moi solo bingana yiki wana pona sala musala mama soko beta ba mwelo kwa bangelo pour esi ba mokombo na yo pour mona ga mojumu ga bini ndeni aux États-Unis partout dans le monde. Vraiment merci beaucoup. Ngai naza sœur Percy Laza Bedi pour toza wana kaka na musala na nzambe et tozo ko évoluer na frère Jay. Parce que yem tazwa ki vision et tout toza nae pour na œuvre ya nzambe tambola c'est ça mais toza pe na bosenga mingi batu ba soutenir biso karande moko kwa bongo merci vraiment Beta mo loko no te beta ba ngelo pour ayoka aux artistes nalingi na yeba yo na mobimba no nyoso yawe na dambo te nalingi na yeba. Merci. Bon bande ko plein pour l'indis beaucoup pesa mwa kombo na autorisation ya Jay quoi. Bandi pana Ouais. Ngi sera bango le obeta rapo mutu msupa ko mono kuna tuna Brazzaville to wapi abengi yo on se présenter au like si bango de quoi tu es capable parce que tu es artiste. Ouais. Ngai comme on frère Timothée naza wana comme guitariste ya frère Jenny toza kosunga eka na musala mais tozo senga pe lisungi oyo baza na makoki ya kosunga biso makoki kosunga biso na beta molo roma wa bepo et ça na bien quoi. Musicien, il y a frère Jenny. Donc, toi qui dans la répétition, c'est pour cela que tu as c'est prendre un bichot, comme interview. Donc, tu as ça comme ça en Zambie. Dès que tu as posé le soumis à Bino, vraiment, il cause la bien. Donc, voilà, je suis un peu ça. Merci. Oui, merci. Moi, c'est le frère Vincent Moulaya. Kapi Nazali. Moko ya ba musicien ya groupe Angels Voice azo évoluer pene ya mon président Jay Lompinga et puis to sepe mingi pour la présence na bino a vraiment biso to susciter karande aide na bino
pour musala oyo ebima à la portée ya batu nyonso bayoka ngo ekende na bacontré. Il faut bino nde botia bamoyen na bino po biso nde tobimisa musala na biso afin que peuple ya Nzambe ezala béni. Donc de près ou de loin esika bozali toujours solliciter aide na bino et ça la biso bien. Merci vraiment. Bandeko balandi ya ABC1 TV na sir vraiment bolandi to comme ko na biso moke na suka pour être vraiment ndenge bino moko bato mayele pe bato lopoto boloba les bonnes choses ne dire jamais mais to ko sala zana bino sikoyo jay ndimo zawana bozapela moi bato babengaka moi bisika moi bato bisika bazali bato vraiment basolanda biso partout dans le monde pour avoir vraiment ils allaient en direct États-Unis d'Amérique mais France bazali ba mokutu bangebe na France bazali bazapela ba moyen na bango ya posa ko soutenir bato vraiment bazali ebele na South Africa bato baza ebele pour la kosunga na Cape Town mboka ya Kilopinga bazala pe wana pona ko soutenir na Pretoria banana ya Kilopinga bazali nene okoloba pona bato bazolanda yo partout dans le monde. Merci beaucoup. Un message que je peux lancer na bato bazolandanga partout dans le monde ezali que moi nabino ndeko nabino frère Jay azawana aina message ko la pesier mais aza limité parce que makoki ya komema message wana bisiko esengeli koma ezalité parce que jusque là ezaka ba 4 coins ya ba mire des bénéficier mais le message que nous avons et katisa ba continent et traverser ba frontières alors partout dans le monde, France, Belgique, États-Unis, partout, Afrique du Sud, Angola, même ici à Kinshasa en RDC, tout ça pour ça et surtout j'insiste sur le plan financier parce que Mbongo et Sunga Musala Oyo et Katisa na ba contre mususu pays qui sabatu ndenge nkolo ebisaki biso le bi à l'effet de toute nation et disciples alors ils ont besoin de entendre ces messages pour que Bahia et pas un nkolo. C'est ça le message. Mais frère Jay, Kobanga Langezali était bino bayembi mingi bozokoma kaka ba pasteur. Na ebite so pe bozoni ngabolia metumi balé na zo comprendre vitesse akoyemba moi moke comme pasteur. Toyoka ki o ote pozwa préfet moko ya leadership na Congo central. Ezambo nous ont préparé déjà comme pasteur. Non bon, Corona leadership ezalaki je suis un leader déjà dans Zokamba, il faut naïe banini na kota musabatu. Mais pour la question à Koloba que bisotozoma va pasteur, je ne sais pas trop expliquer mais déjà dans Zobaté en point de vue prédication ou comment parce que déjà la prédication tout ça la monnaie tout ça. Et bon tout ma pas église comme pas pour ça mais c'est mais pasteur. Mais c'est parce qu'on peut pas tout le boko. Je ne bala bah ndakoi faire roka. Non, ce n'est pas donné, ce n'est pas que tous les musiciens bah comme un pasteur, mais ça n'a pas oh ils bazo recevoir bah appel wana, oh bazo zoyango, azoyemba, azui appel ya kokoma pe pasteur, eza appel ya Nzambe soka bengio oza na eloko kolobate parce que toza wana pona musala na. Bon to kompa ko kena psona soka no mutu moko ilenga loko ayozo sela Nzambe ko. Soki ba bengio balobi équipe moko football eza la posa au dirigeant. O kene to Netinga zo yemba pour ça dire musala Nzambe zo frère c'est comme une équipe moka football a sollicité yo nous zo luka bon bon ya kokoma présent ya renaissance vite to imana question est un peu complexe mais le ko na zo luka mbongo ndengo lobi na kokoma zoba eloko nyonso tout. Sinon quand on m'appelle à faire quelque chose je dois d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu dans ça et après avoir connu la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu que j'aille diriger une équipe de football, parce que au service de l'Éternel. Mais si les volonté je serais désolé parce que bon on était autant de sangai pour la soutenir. C'est ça la réponse que je venais de faire. Cela veut dire que tout n'a plus volonté. Je demanderai la volonté de Dieu et si Dieu me permet de faire tout ce que je peux faire, si Dieu, je dis bien, je ferai parce que c'est Dieu qui veut que je fasse cela. Mais si c'est Dieu, je vais faire. Mais si ce n'est pas Dieu, je serai désolé. Et dans la moutounie, que ce soit un pasteur, même un pasteur m'appelle aujourd'hui, je vais d'abord demander la volonté de Dieu si je peux m'approcher à ces pasteurs-là.
bandeko balandi vraiment bolandi frère Jay na bokebi nyonso alobi ye liboso volonté ya nzambe mais lokola awa ezalaka lango télé localité po télé locale tokoki koloba lelo lobi basende ebebi awa etikalaka à vie donc mokolo mosusu kaka tokokuta une équipe moko boye tokolandela si vraiment eza volonté ya nzambe parce que lelo bana na nzambe to bayembi ya nkolo bobebisi mosala ya nzambe nayebi te bozokanisaka nzambe ayidaka bato si facile ok nzambe alobi moi je sonde les cœurs et les reins de l'homme alobi lisusu on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé il est moissonnera koyeba nzambe je vous dis ezali pasi soki abengi yo te ata ko abengi yo kosouffrir boto na David alela boto na Abraham ba combattre mais tu omoni bato ebele bakima na bango po ete mosala ya nzambe ezali pasi frère Jay mot de la fin pour ngana clôturer totikela yo au savourer musique pour toyaki lando la studio pour peuple de Dieu bayoka yo pe abonné ya ABC1 TV bayoka un mot de la fin kozala kaka na pesi merci na nzambe wa permettre ngai nazala envie lelo et puis na remercier lisusu bino ABC na remercier bino makasi parce que pour surprendre biso en plein travail toza en studio ya moyo tozo bunda malem bende na lobaki que un frère nous a vu, il nous a apprécié avec tout ça la titre moko a en studio nae nous sommes là en train de travailler à moins de la fin ezali kaka nzambe apambola batu nyonso bazolanda biso na misala maboko na bino bozosala parce que toza na posa ya lisungi na bino yo oza na ndako oza na bureau oza partout ozolanda biso na moment oyo oza touché na message na biso topesi toza na posa ya aide pour que message oyo ezala propulsé partout dans le monde soko sali yango ekozala po sunga ngai te ekozala po nzambe apambola yo donc un mot de la fin que j'avais vraiment sur le mot de la fin na yo mes questions mon pose sous question et bibi bozande ke bozala bino nyonso wana zo profiter ko tuna bino tout vous êtes des Congolais mboka ezotambola malamu te tokolata badenete te po toloba ete Congo ezali vraiment ya kokufa totalement mpona bino siko bafrère mpona bino bajeune parce que bino nde bozali Congo ya lobi bozoloba nini mpona makambo ezolekala Congo mwa liloba okoki kozala nini mpona makambo ezolekala Congo tout Congolais en ce moment akoko bomba monoko na ye te akoloba kodéplorer que mboka ezotambola bien te mais comme nous sommes les chrétiens nous ne sommes pas là pour accuser mais nous sommes là pour prier Dieu que asala ngolu na ye parce que biso toza na posa totambola na kimia na ye et ce que nous faisons de notre part en tant que des chrétiens tozobuka mabolongo chaque jour pour le panzambe ayokela biso pour que atindela biso batu oyo bakomema biso na kimia et non batu oyo bakoya kotangisa makila ya mboka na biso mais sur le point de vue vie ya mboka boye tout Congolais déclare que le pays n'est pas en bonne et difforme mais tozosambela nzambe asunga biso toyebi ke nzambe akotika biso te akoyoka biso et puis se souvenir na bacrime na biso vraiment bandeko balandi tokomi na biso na suka motuna oyo natunaki mpona koyeba soki te bana na nzambe bazali mpe kotia motema mpona Congo mpo misusu balobi makambo aletali biso te mais esengo esali makasi ete komona bilenge oyo balekaka bakoti na kati ya bonzambe balobi ete mboka ezali malamu te kasi totika yango makili etanga te tozolelaka na kolo nzambe ya David nzambe ya bana Israel oyo amonaki bango koumela ntango molai na bombo ya Farao atindelaki bango liloba mpe liloba ebikisaki bango tolela mingi te po ete komi temps ya nzambe David akomonana po ete akoyisela biso Goliath Congo au Congolais awa ezali tolobela mboka Congo te mais nakotaka na makambo na parce que partout je passe ba artiste wana ezala comédien ezala peintre ezala joueur soki mboka eza kotambola malamu te bango mpe misala na bango ekozala malamu te message ekokoma limité ok Jésus alobi allez faites de toutes les nations mes disciples il faut liloba ya nzambe ekende bisika nyonso bandeko balandi tokomi vraiment na suka na kotika bango babeta na bango na suka kasi ngai nasilisa na bino vraiment lokola tokomi na suka ya émission na biso na maloba oyo ya pasi oyo ebimi epai ya mwana oyo koloba ete
Congo tobondela bisika nyonso bakongole bozali bisika nyonso bozali mwana ya Congo d'origine oyo aza congolais tia mabolongo na se po toyebi te nini ekokomela biso na mikolo ezali koya kasi mpona sukisa esengeli vraiment na remercier bato bazosala bokasi bato baza kosoutenir mpo soki na remercier bango te ekozala mpenza ingratitude soki bosepelaki na émission ya lelo bomoninga lokola bimaki bonzenga elengi na kotala ndenge pasteur Didier Lopinga alobaka oyo aza pare ya bémission na nga bopesa bongo merci na Kabuya l'homme puissant nga nakomaka na nga kobenga ye maboko trépied pour asalaka mosala vraiment na ba condition moko soki bino botali ezali mawa mais bosepeli quand même na bandako na bino kopesa elongonia soki bomoni bisika oyo mosala eza kosalama po ete coordonnateur na biso azali bongo Jerimbulu bonga na bengaka ye maboko pembe elongo na Diomi Ndongala soko boyi sambisa bango bomona boni république ekoyoka soni mbote mingi na boss na ngai oyo vraiment apesinga musala na chaîne oyo bozomona nga ABC 1 TV ezali bongo mama Chantal ayawo mama mapasa longonya na mama mbote ebele yo na libota mobimba bato bazo soutenir ngeza bongo Olga Lompinga vraiment na Angola la kotikala kobosa na wote Queen yo na Florence Batondo Medo pe famille na ngai nyonso famille Lompinga partout bozali Pichu Lompinga na mbandaka na Fida na mosina bana Guy Lompinga na Cape Town mwasuno azali na Pretoria ye peza sunganga makasi pe pasteur Guy Lompinga oza pari ya émission na ngai na lobala binono. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sachez-le, on est mieux qu'en face. Quant à moi, je vous dis bye, Menatiki, Oyoka, un musicien, pour tout clôturer la mission. Kabuya, Zembo Tozoimba, Kitanamo Ezana Ebaluesu, c'est tiré dans Psaume chapitre 42. Zali, Zembo Oyo. Misango calamité Kitanamo ezali na ebaluesu yo ndezambo yo natelaka motema na ngai yo ndezambo yo nandima koyeba na bomoi na ngai Si mon âme soupire après toi, oh ça ne rien d'amour, nalingi nae bayo, nalingi nae bayo, banonyo soyawe, Bye.
Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Mama et Mazat Chepo Lobby. C'est briefé la merveille, l'être bien majuscule. L'homme de 6 bouteilles de marchandises, autrement dit Choco Milgoro. Votre artiste est gay juste pour. Abonnez-vous massivement à la chaîne ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One. ABC One number 1. Site internet, il y a solo. Information et ressemblance. Suivez tous les news sportifs, artistiques, actualité. Tous les artistes, les gars, l'information est vraie, originale et l'occulté. Pas de rumeur, on dit que le rumeur pousse les informations. Non, vous allez m'en solo. So, na ABC One, ne zappez pas. Donc, awa, bamakama bien, ya kitok. Et zappena donc, l'artiste na bino. Zabilo mso, koti, au télémi. Dans au télémi. Koti na kati, somo. ABC One, on s'abonne bino tout. Chaîne YouTube qui image est son est est-ce que vous comprenez mon galope? Venez nombreux vous abonner. Abonnez-vous massivement. ABC, ABC One, ABC 1. ABC One, ma solo de Kuna. Yamone Makam. Donc, comprenez, dans le ABC One. Briefé la merveille à s'abonner. Pour Nayoka so ABC One. Top. Dans le ABC One. I love you. ABC One. Top. Top cost. Thank you.